Liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambi pungu tulendo ya mbanza velila na kombo ya maweja nangila konga mungali pe na bakota nyonso ya nguya bakoko na biso batikeli biso nguya ya lobiko ya tango nyonso butu pe na moi. Eza esengo mingi tokutani mokomwa lelo ya le 12 octobre 2021 ezali fête ya bosolo 70e édition 70e édition ya kobomba bosolo ya vuluzi kimbangu na mindele elongo na église kimbangiste nde biso toya kofete feti ya bosolo pamba te na le 12 octobre 1921 kino tokoma le 12 octobre 2021 plutôt le 12 octobre 1951 kino tokoma le 12 octobre 2021 c'est biso 70e édition ya kobomba bosolo ya vuluzi kimbangu na mindele elongo na église kimbangiste ne totombeli teke elamu na mokili mobimba na kombo ya nzakomba po na mokili mobimba boyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nzala na libumu nde ezali sengo mingi feti ya lelo tokutani mpona kolakisa ya solo ete na 1951 le 12 octobre vuluzi kimbangu asalaki nde disparition na ye na prison pe akendaki kokota na mai ya lwalwaba nde lelo mokolo ya lelo ezali esengo mingi tokutani mpona kosepela 70e édition ya kokanisa manaka oyo to pe événement oyo elekaki bolimbisi mokolo mwa lelo tobi yango solo ete tosalaka losambo ya de prière de 4 ya le 12 octobre 1951 mpona kotombola bosolo elata mokili mobimba pamba te nzakomba alingi bosolo mpona tozala na ye elongo pamba te nzakomba azali petwa e soki totamboli na petwa ya nzambe nde tokutani na mabombami ya bolamu ya moto na biso meso totamboli na bosoto to pe soloka nde tambola na bosoto nde yango tolobi lelo eza mokolo tosalaka prière ya le 12 octobre 1951 vuluzi kimbangu adindi na mai ya lwalwaba pe alakaki mindeleke na kokufa e na ngonga oyo vuluzi kimbangu apesaki bango ebaki okuta pe vuluzi kimbangu pe akokisaki malobalobaki etango vuluzi kimbangu akufaki mindele baye siko baya basali autopsie bapanza ye nzoto na ye batala ndenge nini cerveau na ye ezali kofonctionne e na mokolo yango nde ya lelo ntango basali ye lipaso bakuti ko kimbangu poso ya pamba na kati ya nzoto na kati ya nzoto na ye poso kaka ya pamba nde mundele azwaki poso yango akangi leta azokanga luka kanga wana aleko kimbangu abimi kuna sikoyo libanda na mai ya lwalwaba na tenue militaire ayebisi mindele bon ngai naki kozangisa bana bilaka pe na kobotama na mona likolo kombo na ye kozala matiti oyo etambolaka na mai likolo ya mai Équateur babengi yango mangongele agomo ndeko kimbangu ayaki na tenue militaire e ntango asisi kolobela bango bongo ndeko kimbangu akokobima siko na akokobima na matadi mayo akokokutana ko kibala baloni nzete ya manga abibana bakoya kolanda matambi awa donc eza esengo mingi tokutani na 70e édition to pe 70e édition ya manaka ya vuluzi kimbangu mokolo ya kobomba bosolo ya vuluzi kimbangu na mindele elongo na église kimbangiste. Pourquoi? Parce que église kimbangiste ebombi vérité ya vuluzi kimbangu par rapport bandimi makambo oyo esengaki te bandima pamba te papa diangenda ntango balobi mundele atatoli alobi ayebisi peuple congolais ete
Kimbangu akufi na 1951 aboya ko yebisa baindo ete Kimbangu abungi to pe alimwe bango te pamba te yekolamusa baindo nyonso e bayebisi baindo ete non Kimbangu akufi me na 1951 e balamonisaki corps te corps ya Kimbangu emonanaki te kino na 1952 bazwi papa ki angenda na papa ki Solokele baki na bango na sapende baki koteya bango masengenya ya Jésus Christ bayebisa bango ke non te Kimbangu ayaki elongo na Jésus Christ mutatindaki ye nde bazongisi bango wana e na 1958 nde baye kozwa bango lisusu mpo bakende kolakisa bango cercueil oyo kote ko Kimbangu soi-disant bakundaki wana epa mindele bazwaki papa Diangenda bamemi ye kuna na papa Kisolokele etango baki kuna papa Diangenda aki kowelela na cercueil mobo oyo ezalaki ya ye te oyo ezalaki ya ko Kimbangu kutu te bakomaki Chibangu Simon wana azali un ancien Mundele Ndombe asalelaki mindele e na nsima kosala mindele wana ntango asalaki mondele bon tema perdaki famille na ye mondele sikoyo akundaki na bahonneur e papa Diangenda akendaki kowelela cercueil wana parce que bakundaki yango basalaki yango mausolée e cercueil wana ezalaki na matriculation ya 1551 mokolo badeportaka 5e roi du Congo Nzinga Nkuvu na 17 membres ya cour royale na ye et donc biso siko toye koloba bosolo oyo elekaki mokolo ya le 12 octobre 1951 Vuluzi Kimbangu akufaki te malakaki mindele ke na kokende kosangisa bana bilaka et puis mondele alingaka atala corps na ye amonaki eloko te na kati poso ezali poso ya pamba na misuni et le temps kangango wana amoni Vuluzi Kimbangu abimaki donc koko mangungi etobaki yango aza limoniseli ya yambo 6e face ya Vuluzi Kimbangu nde ezali esengo mingi tokutani na 70e édition ya manaka ya Vuluzi Kimbangu tolobi yango repa ya mokomwa lelo toliaka biloko oyo eswaka na lolemo mpona kolobisa biso bosolo ndakisa ai matungulu mondongwa pilipili kamasonga biloko ya bilolo ndeti bilolo eza légume biloko ya sukali ndakisa miel pe bongo na bongo liloba ya Nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika seko na kombo ya Nzakomba tokozala na esengo se na mboka Nzambe mokonzi tokoyembela Vuluzi Kimbangu dia ntungunwa kembo na Nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela Nzambe pungu tulendo yoka biso tokozala na esengo se na mboka Nzambe mokonzi tokoyembela Vuluzi Kimbangu dia ntungunwa kembo na Nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela Nzambe pungu tulendo yoka biso tobi mokolo mwa lelo toyembaka 10 nzembo 4 nzembo ya invocation 2 nzembo ya glorification 2 nzembo ya purification 2 nzembo ya louange mpona kobénéficier na puissance ya chiffre 10 pamba te chiffre 10 e yango ezali détermination ya kosala makambo liloba ya Nzambe bomo ya seko bakoko kotika seko na kombo ya Nzakomba bakangaki ye na mbanza ngungwe bakangaki ye mpona lobikwa baindo bakangaki ye na lutendele yeye bakangaki ye mpona lobikwa baindo Kimbangu azali nde mobikisi ya baindo Kimbangu azali nde motindami ya Nzakomba Kimbangu azali nde mobikisi ya libota
tondimela poto bikisa mae, tondimela poto bikisa mae, tondimela poto kangola mae, tondimela poto kangola mae. Kimbangwa tika kibila kai Kongo, kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo, kimbangwa zalinde mo tindami ya libota. Bakangaki ye na mbanza ngungwe, bakangaki ye na lutendele, bakangaki ye kuna na ndolo ye, bakangaki ye pona lobi kwa baindo. Kimbangwa tika kibila kae Kongo, kimbangwa zalinde mo bikisi ya libota, kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo. Liloba nzambe omona seko bakoko na biso ekotika seko na kombo ya Nzakomba pona mokili mobimba. Oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu toyembaka 10 chansons pe tobetaka prière ya losambo ya prière des 4 tobengi yango losambo ya le 12 octobre 1951. Donc on a la 70e édition topé 70e édition ya ko tombola bosolo ya Vuluzi Kimbangu Nyatumwa ya Lwenga oyo ebombamaki na mindele pe elongo na église Kimbangi. C'est parce que bazaki papa diangi na 1958 baki na ye ba aponieke kwa ya papa nani otolobi ya ki mundele ndundu mundele ndombe et papa wana Chibangu Simo nde tango baye bazwi sikoyo balongoli kombo wana babi bon comme ayebi na ete azape munde ayebaki ka yeba na ete fuzaki demagogia mindele babi bon comme ayebi na ete bon balongoli Chibangu bache Simo balongoli Chibangu Simo bakomisi ko Simo Kimbangu nde bazongisa ba maboko pamba tango bazongi maboko pamba ale siko bayo bengisa bango pour la deuxième fois siko na 1960 na pied d'avion baoza siko cercle à Lokuta o ezaki salamaki na Belgique. Donc c'est que on a tout nango Vuluzi Kimbangu kutana ko mangongela bise mwana ngana botate na balate ngapi ba botanga te ngana eka pona na style na sa vérité na sa mission ngana lobela bino bo solo pe na établir vie politique au na rotika po bino landela matambe nangai nde biso toye nzela ko mangongela gomo au banque de la sagesse bantou to utako fêter mbotama na le 10 octobre 1964. Donc eza mwana oyo ezali Kimbangu oyo Vuluzi Kimbangu alobaki ke na kobotama na mwana likolo na kozala soda ko mangonge aza pharaon oyo akendaki kopelisa bamwinda na pyramide. Donc eza sengo mingi tokutani totombeli teke elamu na mokili mobimba na kombo nzambe bakoko na biso toyembaka chiffre nzembo tosalelaka toujours tosalela chiffre 10 pamba te chiffre 10 ezali kosala détermination ya kosala makambo. Donc eza sengo mingi tobi na point 4 na biso na 1947 Vuluzi Kimbangu akomaki na prison ya Kasapa na Lubumbashi nde kuna alobelaki prophétie ya avenir politique ya mboka Congo yango nde ezalaki dévoilé na papa Kiasumba oyo azalaki domestique ya administrateur belge. Nde awa Vuluzi Kimbangu na 1947 Vuluzi Kimbangu akomaki na Lubumbashi asalaka 4 ans. Asalaka 4 ans na 1951 nde aya kobunga aya kobima siko na matadi mayo na tenue militaire. Et Vuluzi Kimbangu alakaki avenir politique pamba te akutani na papa Kiasumba. Papa Kiasumba nde adévoilaki secret ya avenir politique pamba talaki boyi azaki domestique na un administrateur belge ya yibaki siko moi parti à professionnel au Kimbangu alobaki ke non 4e président so bomoni 4e président koza elenge et boyi ba ke non
continuité koya boy bakena wana eza siko départ parce que chiffre 4 eza kokanga masolo après siko départ ekozala 5e président koya 6e 7e ti oya koya siko na mbela elaka na nga oya kokanga l'église oya siko na masolo ya bokoko nde wana siko nde masolo nde ebongi mais tomonaki yango 4e président yaki ezalaki jeune nde kokimbanga alobaki mais prophétie wana elingi esuka kaka wana te continuité ezalaki kokimbanga alobelaki ti biso bana bilaka ndenge tokoya ndenge baavenir politique donc kokimbanga alobelaki nyonso wana mais papa Kiasumba yibaki kaka mwa parti kaka ya prophétie abendaki kaka mwa fei moko ezalaki na tout un nini oyo makomi mosusu koko atango aye koloba mende ebandaki kokoma nde kokimbanga alobaki loba ya makambo wana adévoilaki masolo nyonso ya avenir politique na biso bayindo ke 4e président so omoni akoza elenge na nsima elenge wana mutu mosusu akoya wana ya mokolo moko afwa ya wana mpo atya bwanya mayele continuité ya ti toya tosala tokutana na makambo oyo babombelaki biso na Congo mais tomoni yango chaque bakonzi bazoya toujours mondele azalaki na nsima na bango mpo abebisa toujours prophétie yango biso siko bana bilaka toye mpona kosilisa siko kodétermine komba nyonso oyo bakoko na biso ya kala bazalaki kobunda nde toye na détermination bakoko na biso eza esengo mingi na 1947 Vulus Kimbanga akomaki na prison ya Kasapa nde kuna alobelaki prophétie ya avenir politique ya mboka Congo yango nde asalaki nde ezalaki dévoilé na papa Kiasumba oyo azalaki domestique ya un administrateur belge. Na le 12 octobre 1951 Vulus Kimbanga yantungunaki alwenga alimwaki na prison ya Kasapa pe akendaki kokota na mai ya Lualaba source ya fleuve Congo nde mindele basalaki manœuvre ya kofonder famille ya Lukuta Babisingombe Kisoloki est né en 1914 Dialungana abotami na 1916 Dianginda abotami na 1918 bana ya papa Kapata Kupenda elongo na mama na mwasi na ye mama Mwilu na Congo central mpe kofabrike ekeko na Belgique mpona kofastifie existence ya Vulus Kimbangu mpe kopréparer papa Dianginda na 1952 na Lulabour na Kananga na ba enseignement chrétien oyo tobengi yango bacatéchisme bazwaki na 1952 bakenda na Lulabour bakekoti masengenya mabe akotisa ko Kimbangu mélanger na ba Jésus bakomba kabola nzambe akoma misatu tata mwana molimo santu donc ezaki ba démagogie ezaki da préparer tango Kimbangu alimwe bango na 1951 babomi vérité baki omona Dianginda na 1952 baki na ekuna tobi Dianginda babotami ka mikolo na la babotami na 1918 Dianginda donc bazwaki jeune Dianginda baki na Kasapa na Lulabour plutôt na Kananga enseignement chrétien et les 28 mai 1958 ndi papa Dianginda na yaya na ye Kisolokele bamindele babengi bango na Lubumbashi pona komona bisika nzoto ya Vulus Kimbangu ezali kasi bamonaki eloko moko te ndi papa Dianginda amonaki tombe ya muluba moko na kombo ya Chibangu Simon numéro matricule ya cercueil wana ezalaki 1551 code ya blocage de l'esprit oyo esalaki la déportation ya 5e roi du Congo Ndinga Nkuvu elongo na 17 personnes ya cour royale na ye na Portugal sima bazongisaki bango maboko pamba na Kinshasa. Donc papa Dianginda bamemaki na le 28 mai le 28 5 mois 1951 na papa Dianginda na papa na ndeko na ye Kisolokele bamemaki bango mpe nani oyo bamindele na Lubumbashi baki kolakisa bango kote batunda Vulus Kimbangu oyo ezalaki démagogie
ndenge ngami mama mona ka état d'esprit na bango so ba ko maîtriser démagogie ba ko impliquer bango et diange ndakendaki wana balukaki pe amonaki te mais na ki pressé na ya monaki côté mo boye bakundaki nduba moko boye na kombo ya Chibangu Simon et diange ndaki kokolela tombe wana po bakundaki yango kitoko bakoma Chibangu abi yango oyo yeyo papa na biso nde bamona yeke mwana wana aza na ezoba ayebaki ni makambo te ale bazwi bazongisi mwa maboko pamba etant bazongisi mwa maboko pamba baefasaki kombo ya Chibangu Simon batiaki Simon Kimbangu e nde bafastifie lisolo ya existence ya Vuluzi Kimbangu na Belgique basali keko nde bayopesa bango na 1960 baye kokota ngo na kamba ezalaki bitumba makasi mpepe yaki makasi na Matadi Mayo donc eza makambo ya esengo na moi mwa lelo sikoyo todevoila ngo na miso ya bato keno biso moto wana dossier ya Vuluzi Kimbangu akutana kokoma ngo ngele limoniseli ya yambo donc ezali esengo mingi tolobi yango awa na sanza ya misatu na sanza ya misatu mibu 1960 ndi papa Diangenda pe papa Kisolokele bazongisaki bango lisusu na Lubumbashi nde bakimaki bazongisaki bango lisusu na Lubumbashi nde bazongisaki bango lisusu na Lubumbashi bakimisaki cercueil moko na ekeko oyo eutaki na Belgique na numéro matricule ya 903 ekeko wana ekomaki na Kinshasa na Maluku na barge ememi yango kino Beach Ngobila ekoti na boulevard du 30 juin avenue du 24 novembre Matadi Mayo le 2 avril 1960. C'était un samedi na 16h. Nde feti ya kotelemela lokuta nde toyi kotelemela siko lokuta mokolo ya lelo ezali mokolo ya alimentation des énergies bantu kolamusa banguya na biso nyonso oyo ilala pongi mpona tosala mobimba ya bomoto pe bomoi na biso na bosembo nyonso. Katanga province ya Katanga ezali lieu sacré ya vision pe explication du monde esengeli na biso kokendaka chaque le 12 octobre mpona kotia matambe pe kosalaka losambo ya absorption des énergies bantu mpona kobuka mbuma ya bolamu nyonso oyo bakoko na biso balukelaki mokili mobimba. Donc Katanga eza lieu sacré ya vision pe explication du monde mate makamu si munene elekaki kuna ko Kimbanga akotaki na source ya fleuve Congo oyo eza na Lualaba. Donc akende siko kolamusa siko bomoto pe bomoi na biso po tolamuka na nyonso toya tosembola bosolo oyo elekaki mokomo lelo liloba nzambe bomoi ya seko bakoko na biso ekotika seko na kombo ya Nzakomba. Mokolo mwa lelo ya le 12 octobre ezali mokolo ya ouverture ya ba dossier caché du monde pona kotombola bosolo likolo na nyonso pona kotonga pona tokangola mana nyonso pamba te Nzakomba na kati na biso batu na kati na mokili mobimba azali bosolo ya libela na libela. Mokolo mwa lelo ezali mokolo ya grandeur divine bantu pamba te Vuluzi Kimbangu atiaki mondelo ya parcours ya mokili ya mosuni pe akotaki na bozindo ya mokili ya molimo pona kokangisa banguya nyonso ya bakoko na biso ya petwa oyo epanzanaki na eleko ya buumbu ya bakoko na biso pona kodote bilenge ya koto ibale continuité du parcours déterminé liloba ya Nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso
ekotika seko na kombo ya Nzakomba. Boyi bakoko fimbo akekele osani na Kongo nzala na libumu. Peve ya Kongo ekopesa sango na bato na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezopanzana lisanga ya bato mabe magicien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu ebimbwa kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezopanzana lisanga ya bato mabe magicien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yeba ndeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 Kongo ya sika minyoko pasi ekozala te Nzambe na bana bavandi sika moko kembo 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 Nzambi pungu kembo 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 maweja nangila kembo 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 bilenge toyelelo yo na kombo Nzamba bakoko toko kutombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo Nzamba bakoko toko kombola mboka na kombo Nzamba bakoko ba message baelelo yo na kombo Mungu mapendo toko kombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo Nzamba bakoko toko kombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo pungu tulendo toko kombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo onya shongo toko kombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo vidi mukulu toko tombola mboka na kombo Nzamba bakoko ba message baelelo yo na kombo onya shongo toko tombola mboka na kombo Nzamba bakoko yemba kumisa Nzambe ya bakoko baindo nibansa pungu tulendo akonga mongalie Nzambe ya bakoko baindo basa pungu tulendo liloba Nzambe bomo yeseko ya bakoko esika la sebongo liloba Nzambe bomo yeseko ya bakoko etika la sebongo yemba kumisa Nzambe ya bakoko baindo baso pungu tulendo akonga mongalie Nzambe ya bakoko baindo baso pungu tulendo liloba Nzambe bomo yeseko bakoko na biso etika seko na kombo Nzakomba tozali na teke ya Vuluzi Kimbangu le 12 octobre 1951 ezali teke ya kobomba bosolo ya Vuluzi Kimbangu na mindele elongo na église kimbangiste donc feti oyo tozali na feti ya bosolo toyei koloba na bosolo ete Vuluzi Kimbangu akufa te kasi na 1951 Vuluzi Kimbangu akotaki na kati ya mai ya lwalwaba alobi na mindele ke nakosangisa bana bilaka mpe nakoya na kobotama na koko Mangongele akoya yende Kimbangu administratif Vuluzi Mangongele 6e face à Vuluzi Kimbangu nda yaki abina botama na mwa likolo ya Équateur ndeko Mangongele kombo na ye lakisi matiti oyo etambola likolo na mai Équatorien bayebi yango lakisi Mangongele ndeko kwa yaki na détermination ya ko établir 444 000 livres à 444 départements de travail, na 444 directions d'études, pe ko Mangongele ba gravaki pa ko Kimbangu 16 740 000 mémoires oyo ezali ko développer makambo nyonso ya likolo na se donc tobanga moto te mais tokoyande kotia bwanya maele pe kosambisa mindele atokende ni makambo ya ngwana ko Kimbangu en personne
akota na kati na biso pe biso bakitani tokopanza sango pe moto akotelemela biso akozala te. Nde eza esengo mingi tozali kokoba yenda tolobaka église kimbangiste moto akanga vérité ya Vuluzi Kimbangu par rapport ya Papa Diangenda na bandeko na ye bakotaki na démagogie ya mindele bakende kolia mbongo mindele bamemi bango na 52 na 50 na 1952 wana ezalaki mpo batangisa makambo ya mindele bayebisa eke tokopesa kombo oyo kobenga kutu église wana ekozala kimbanguisme. Donc mondele moto apesaki kombo wana kutu ya kimbanguiste yaki ye te ezalaki idéologie na ye te. bakende kote masengenya mabe ke okufa pauvreté bana mpe okufa pauvreté ezali bakiangani oyo bango tu bazako babana tu wana 26 bana wana botaki wana babotaki wana bayaki déjà privilégié bayaki déjà na bakaye bayaki dana babombami na bango oyo batikela bango ke bakufa ba pauvreté bakozala na église bakozala na mbongo oyo eza na mbongo ya solo kezokota na ndenge mabe bosalisa bamama milanga me bamama bazozwa eloko te eza kitoko te. Bozoloba na kombo ya Kimbangu me papa na bino te papa bino tobi ke poza bana papa koko na bino kono na ye kapata kupenda yembe taboti kisolo kele dialunga na Kiangenda et Vuluzi Kimbangu bayebanaki na papa kapata kupenda par rapport ndenge akendaki kobikisa mama Kinzembo tata mwasi wa papa Diangenda azalaki wana babetaki epa bakongolais pamba te abombaki mondele oyo Jules Cameron ye moto ayaki koboma papa Louise na papa na mama Kuyela bamama oyo bafamille oyo couple oyo lokotaki Vuluzi Kimbangu na Bakongo. Parce que Jules Cameron wana ye nde moto ayaki na mission po éliminer bango po kombo l'existence ya Vuluzi Kimbangu eyebana te po baye kosala ye bakréer famille ke babotaki on a 1914 ko Vuluzi Kimbangu ayesi bango ngai na boyi kombo na bino boza ba mitema mabe bible boolo bela kombo boolo bela biso bible zo empêcher biso vision na biso ya monde ko Kimbangu squad donc na 1914 a développer ko vana na kapsa na nini o ko vana na kipakasa na mbanza sanda avant de na kamba mingi te akome kovanda na kamba parce que tango akome koya ko soigner mama Kinzembo parce que mama Kinzembo ba betaki tango ba congolais la yo kuta siko ke non yim tabombe mundeli wana po bando lunduka mundeli na babomai liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso yo tika seko na kombo nza komba solo c'est solo Vuluzi Kimbangu akufa te kasi azaki disparu na prison ya Kasapa alake mindele abina okufa na telle heure mindele yo kwa yo kute pa kufia tala nzoto ne bwelo rezate l'état kanga poso bwaki ndaki na ngona rombo ale ba moni Kimbangu abina tenue militaire donc c'est sengo mingi tobi mokomo lelo ezali mokolo ya bomoi ya seko pona kotombola elikia ya bomoto pe bomoi na biso bakitani ya bakoko na biso ya petwa pona kolata bokasi ya tombola misala e bakoko na biso na bisika esukelaki. Mokomo lelo ezali mokolo ya sans coagulé qui est égal à makila o epolaka te pour la détermination ya bomoi bwaseko na kati ya bomoto pe bomoi na biso mobimba pona kokokisa mokano ya etinda na nzakomba o ebombama na kati na biso. Oboyi bakoko fimbwa kekele osani na Congo nzala na libumu. Mokomo lelo ezali mokolo ya nouvelle ère des programmes déterminés de l'évolution pe développement ya bayindo nyonso pona tolakisa mobimba ya kibobiso na mapasa pona tolakisa mobimba ya kibobiso na poisa. Mokomo lelo ezali mokolo ya boule du soleil pamba te na likolo tozali na bénéfice ya 2000 sources ya ba rayonnante soleil oyo epesaka biso alimentation ya plusieurs énergies et ekota epesaka biso alimentation ya plusieurs énergies
ekataka balien maléfique epesaka biso force, endurance, ya vision, innovation de l'esprit, vitamine pe bongo na bongo. To mokolo lelo eza mokolo ya esengo, eza mokolo oyo bakoko na biso bapesi biso mabomba mibele oyo tolobi yango awa kenon ezali mokolo ya Saint Coagulé. Eza mokolo oyo toza mokolo oyo ya Saint Coagulé tegala makila oyo epolaka te mpona détermination ya bomoi bwaseko na kati ya bomoto pe bomoi na biso mobimba. Ezali mokolo ya nouvelle ère des programmes déterminés de l'évolution pe de développement et bayindo nyonso. Ezali mokolo ya boule du soleil pamba te na likolo tozali na bénéfice ya 2000 sources ya rayon soleil oyo epesaka biso alimentation ya plusieurs énergies ekataka balien maléfique epesaka biso force, endurance, ya vision, innovation de l'esprit pe vitamine. Iloba nzambe bomona tseko bakoko na biso yotika seko na komanza komba ndoto tombeli teke elamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba ezali bongo koko ikumu tozali bongo secrétaire général ya iloba nzambe bakoko na biso tombeli teke elamu na koko kipulu na Maroc tombeli teke elamu na administration générale ya iloba nzambe bakoko na biso tombeli teke elamu na base fixe de la frontière na jardin social na Mbanza Congo tombeli teke elamu na Congo central tombeli teke elamu na bakoko na Katanga tombeli teke elamu na Lubumbashi na Bakongo na Kikwiti na Équateur pe na bisika nyonso na loposo moyindo bazali na Suisse, na Amérique, États-Unis, Norvège, Allemagne, Belgique, place nyonso bana bakoko bazali tombeli teke elamu feti malamu bolei bolamu botondi na esengo nde tolobi tobetaka losambo ya le 12 octobre losambo ya kotelemela bosolo oyo elekaki mokolo ya 1951 tobi vulu kimbaka kotaki na mai lolaba pe mai lolaba efongwamaki eko akotaki na profondeur na source pour moi lolaba kuna eza source côté tourbilleux esalamaka kuna donc eza esengo mingi nde tokoyemba tosalelaka tokoyemba di nzembo na biso toyembaki deja topusana kanga na kini na leake na komona mambo message na kimbangwe kanga na kini na leake na komona mambo kanga na kini na leake na komona lubutala lumonako ebalumonako yo 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 lubutala lumonako ebalumonako yo 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 kanga na kini na leake na komona mambo kanga na kini na leake na komona na kimbangwe o lelilelele na manzinga o lelilelele na kipavita o mama ya bwanya kanga na kini na leake na komona mambwe kanga na kini na leake na komona lubutala lumonako malumonako yo 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 kanga na kini na leake na komona mambwe kanga na kini na leake na komona mambwe Kimbangu wiza angeyeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na Kimbangu wiza angeyeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza Kimbangu wiza yeye vuluzi wiza watu sadisa muboloko tuni na muzindombe mayamuna manuzeimu mutu sasalu sasulwa vuluzi Kimbangwe mayalo angalia simbane
Ipabayindo kaka bako monango ngakimbangu weyo namona bino boye byango pona koluka nzela elobiko ya bayindo oyo naloba bino bosimbango epabayindo kaka bako monango ngakimbangu weyo namona bino boye byango pona koluka nzela elobiko ya bayindo oyo naloba bino bosimbango epabayindo kaka bako monango soki tolingani na kombo nzambe mpungu tokomona nguya tolingana na kombo nzambe ya bakoko tolingana na kombo chema unga soki tolingani na kombo nzambe mpungu tokomona nzela tolingana na kombo nzambe ya bakoko tolingana na kombo onya shongo soki tolingani na kombo nzambe bakoko tokomona nzela tolingana na kombo nzambe ya bakoko tolingana na kombo olekumu nzakumba soki tolingani na kombo nzambe bakoko tokomona nzela tolingana na kombo nzambe ya bakoko tolingana na kombo onya shongo yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo nzambe aponaki yo moyindo yobosani kombo ya bakoko lobi mpona yo ezali wapi awa na se yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo nzambe aponaki na se yo moyindo yobosani kombo ya bakoko lobiko na yo ezali wapi awa na se nzambe alingaki yo atindi vuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na peve ya Kongo tokotosa lisusu nani yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo nzambe aponaki na se yo moyindo bosani kombo ya bakoko lobiko na yo ezali wapi awa na se nzambe alingaki yo atindi vuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na peve ya Kongo tokotosa lisusu nani yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo nzambe aponaki na se yo moyindo yobosani kombo ya bakoko lobiko na yo ezali wapi vuluzi kimbangu wakangama sambube na dio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima vuluzi kimbangu wakangama sambube na dio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima yange sukula mavanga mame ailweni siwa munao yange sukula mavanga mame ailweni siwa munao
batoto mbangi muzulu mbangi maoso matubanga mvunzambize imo bakaka babanzila ngavuluziki mbangu wa kwiza kaka kwiza sambu na vuluzu. Nde tosala sambu ya le 12 octobre 1951. Solo se solo nzambe bakoko na biso nzakomba ole nkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambi pungu tulendo ya mbanza velela. Tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mopepe ya PV ya Congo ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na ntina ya kosikola mokili mobimba mpona nyonso ezonga ya sika na lolenge ya nzakomba alingaki ezala. Vuluzi kimbangu dia ntungu nweki alwenga tobeleli yo na kombo ya nzakomba ole nkumu oya na mopepe ya PV ya Congo mpona kochumula lokuta nyonso oyo ezali kopesa mokili mobimba kokoso. Nzambi pungu tulendo ya mbanza velela atindaki yo mpona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko. Tobeleli yo vuluzi kimbangu dia ntungu nweki alwenga na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi nyonso oyo bakoko na biso elongo na nzakomba ole nkumu batondisaki na kati na yo mpona kokata singa ya bowumbu oyo eumeli ntango molai. Lokito na yo eningisaki mokili mobimba mpona kozongisela biso elikya ya mobimba ya bomoto na biso mpona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki. Liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso bokasi oyo tobungisaki. Mopepe na bino elata biso nzoto mobimba mpona tokangola mokili nyonso ya mbindo. Tokangola milimo nyonso, tokanga milimo nyonso ya mbindo. Tolongola biyema pe manso oyo ezali kozongisa mokili sima. Topesi yo vuluzi kimbangu dia ntungu nweki alwenga matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela mpona tokutana na bakoko na biso ya petwa. Nzambe ya bakoko na biso atindaki vuluzi kimbangu dia ntungu nweki alwenga mpona kolongola biso pe kolongola libota oyo kati na kotelengana mpona biyano ya mikumba na biso emonana mpona tosepela na nzambe elongo. Lokumu na nzambi pungu tulendo ya mbanza velela elongo na bino bakoko na biso molakisama na nzela na biso na mabota na biso misala na biso na masa obumoto na biso elukaka butu pe na moi mpona totatola kombo na bino bambuta za bantu mbala o mbala ndenge bobongiseli biso bomoi ya ntango molai pe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku sanza poso mikolo na mikolo. Mokolo ya lelo ezali mokolo ya bosolo, mokolo oyo olakisaki bokasi ya vuluzi kimbangu dia ntungu nweki alwenga bisika biso bikisa biso kati na bokono pe mikakatano ya lolenge nyonso. Lakisa ya solo ete oyaki mpona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela ntango molai. Tobeleli kombo na yo vuluzi kimbangu dia ntungu nweki alwenga kombo na nguya nyonso pamba te oponamaki pe otindamaki na bokasi nyonso ya nzakomba ole nkumu balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na ntilulu na yo na musala monene oyo bakoko na biso bapesaki kati na yo. Olobaki yango polele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika. Vuluzi kimbangu dia ntungu nweki alwenga olobaki yango
olobaki okotondisa biso na nyonso mpona tokokisa mokano ya maloba na bino mpona mokili mobimba elata langi ya sika. Fongola biso misu mpona tolongola bosoto. Nyonso ezipi mokili likolo na se ya mabele bipai biso mpona tokangola mokili mobimba. Bolobaki yango polele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya maso tobungisaki. Pe ekotelengana te kasi ekokokisela biso mokano ya nzakomba ole nkumu. Tobeleli mopepe ya peve ya Kongo ezongisela biso boyebi mpona tososola mokili malamu pe toyeba ntina nini nzakomba ole nkumu apesaki biso mokili oyo. Pasi na bino ezali bisengo na biso bakitani na bino mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misika ya misala oyo nzakomba ole nkumu apesaki kati na biso na bino. Topesi nzakomba ole nkumu matondo mingi elongo lolenge akelaki bino bakoko na biso mpona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela. Tosengi bokasi na moi etumba biyema, bokasi na sanza ezongisela biso bolingo ya ebandeli ya mokili, bokasi ya minzoto efongola biso misu mpona tomona mosika, bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso mpona toyeba nini toyela na kati na mokili mpona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba solo. Boyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu etikala se bongo mpona mokili mobimba. Kanga na kini na lea kena komona mambo message na kimbangwe kanga na kini na lea kena komona mambo nde etikali se bongo mpona mokili mobimba. Boyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu. Liloba ya Nzambe bomo ya seko ya bakoko na biso ekotika seko solo se solo. Nzambe ya bakoko na biso nzakomba ole nkumu lelo ezali mokolo na bino bambuta za bantu. Lelo ezali mokolo na ovuluzi kimbangu jantungu na kialwenga mokolo oyo kotaki na profondeur na kati ya mozindo ya mai lwalaba pe olobaki yango oke kozangisa bana bilaka pe yo wana lisusu kokoma ngongele ya bomoko. Tosengi bokasi na bino elata biso mobimba mpona tokokisa mbela elaka ya bino botikelaki biso continuité mpona tosala po ete totombola moto pe bomoi na biso esilaki kolala pongi ntango molai uta bowumbu ya bakoko na biso. Tobeleli bokasi ya moi elamusa bokasi na biso ya nzoto corps na biso physique pe mental pe oyo tobengi corps électrique mpona etelema eyeba nini tokosala lelo na lobi. Mopepe na bino ya peve ya Kongo etambola bisika biyike ebebisama ya nyonso na soloka. Lelo ezali mokolo ya mibale tobeleli yo koko pemba mama nzinga ya matamba. Tobeleli koko ngobilanga pama. Tobeleli koko nyanga bokulaka. Tobeleli bakoko nyonso ya mokano ya mokolo mwa lelo boya kati bomoi pe bomoto na biso bokangola biso na nyonso botelemela bayeba oyo bazali kotelemela ekolo Kongo pe baye nyonso bazali kotelemela liloba ya Nzambe bakokende liboso te kasi peve ya Kongo ya vuluzi kimbangu etambola na bisika nyonso oyo bibundeli ya bazaboli ezali ekoka kokweyisa yango peve ya Kongo. Tobeleli mama koko nzinga mama kipa vita esipa mama nzinga ya matamba pe bakoko na biso nyonso oyo basimbi ngwende ya kibokonzi ya nzakomba bazala na biso elongo bakabela biso nzoto na bango oyo basalaki na yango misala po ete tokoba yenda etika se bongo mpona mokili mobimbo. Boyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu. Tobeleli koko pemba na langi ya couleur ya motane mpona kota kati na bomoto na biso bebisama nyonso na soloka oyo bazali kolengela mpona kozongisa kondima na biso nsima. Milimo nyonso eyaka kolalisa biso pongi ntango nyonso po ete tokoba yenda te vuluzi kimbangu lelo eza mokolo na yo koyisa bango nyonso po ete biso tozwala tolenda pe topike bendele elonga tolanda matambe na bino
etikala se bongo mpona mokili mobimba liloba ya nzambe bomoi ya seko bakoko na biso oyo etikala seko na nkombo ya Nzakomba totondi Vuluzi Kimbangu elongo na Nzakomba Olenku Mutotondo totondi Koko Mangongele elongo na Nzambi Pungu Tulendo Ambanza Pele Totondo totondi bilimo nyonso ya pete bakoko na biso bavandi elongo na Nzakomba bazali na mai na se ya mabele na moi na sanza na mopepe bisika biso bakoko na biso milimo ya pete bazali kokozonga tobeleli ozongela biso na nguya ya Nzakomba solo bakoko na biso bakoka kobimela biso na bonzoto bakabela biso bwanya maele oyo balakaki biso bilenge ya koto ibale tokoba nango yenda totondi bakitani oyo bakoya koyingela yenda bisika biso tokosukela totondo liloba ya Nzambe bomoi ya seko bakoko na biso ekotika seko na nkombo ya Nzakomba boyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu totombeli teke elamu na mokili mobimba liloba ya Nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya Nzakomba bongolo meso mwene Kimbangu Vuluzi ya bandombe boyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu butu malamu na nkombo ya Nzakomba tozali kaka mardi nzo totambola na calendrier bantu totambola na horloge ya ko Kimbangu alakisaki biso to na rotation ya 6 heures donc toza na kaka tokoti siko butu mais ya le 12 octobre tokoti nanu le 13 octobre te pamba te le 13 octobre tokota ngonde lobby na 7 heures mais esengo mingi na boyebi Koko Mangongele asopeli biso bakitani bakoko elongo na molakisi ya bwanya maele Koko Mangongele ya Gomongo Kipulu bwanya maele likona mesa matondo butu malamu na Nzakomba.